Ma Mission TV, le miroir du monde. Bamakambo baza kolobaka butuna moi o FCC balingi coalition te FCC basali boye bino bana ACDB sengeli boye bake ezali lokuta bana lukunga kalingi yo papa liote papa liote bana bamuvaleli yo soki lelo Congo ekoti na nzela ya démocratie ezali mpona ye olinga ye te me ye nde moto atie Congo na nzela ya démocratie. Soki Joseph Kabila asalaka ndenge ebele ya baprésident boyebi na Afrique awa 50 ans 40 ans na pouvoir, soki Kabila asalaka yango me démocratie eza na mboka na biso. Expérience ya coalition nanu tosala te na mboka na biso. C'est la toute première fois que présidence ezala na maboko ya parti ya opposition et puis les restes ya institutions gouvernement, parlement, sénat ezala na maboko ya famille politique mosusu. C'est un apprentissage que toza kosala. Ma Mission TV, le miroir du monde. Toyokana nasengi na président Elvis Nyenye ACDP viva na kanisa yetu akodea na pion pour soka telemisa moko ana la problème nanga
parce qu'on est dans un domaine réservé. Et donc, nous demandons à l'autorité morale du parti, son Excellence bienvenue Liot Anjoli, Matissa Pression, de prendre la parole et nous dévoiler le contenu de son message. Excellence, vous avez la parole. SDP viva! Viva! SDP viva! Viva! Est-ce que Bolembi? Oui! Si Bolembi te beau pesa na ombote, beau pesa na pesa voisin na ombote pesa yambo. Pesa moninga bote ko konta na pesa na ni venti ya mwana. Ya ni venti ya mwana na pesa. Ya tali na pesa. SDP viva! Viva! Nazo mwana bandeko boza kuna. Nalingi bopusa nawa, bopusa nawa. Boya awa, boya. Boya pour quelques minutes pour resonga na ba place na bino. Boya pour quelques minutes, bosa mona lomba bopusa na. Est-ce que ba maman bazali? Est-ce que ba maman bazali awa? Soki ba maman bazali batele maman bete maboko na. Lelo eza mukolo munene oyo Nzambe apesi biso grâce tokutana lisusu na kati ya grande famille na biso ya ACDP. J'avais prévu de faire un discours eza kutu na nsima wana, mais compte tenu à temps tozwi mpe temps mingi mpona tokoma awa bambouteillage epuis moi mpe eza makasi. Et aussi, bandeko pe ba invité bayaki baza pe na ba programme sous. Ce que je vais faire, je vais essayer de résumer mon discours pour Nabino, mais les grandes lignes où il y a discours ya moulaï tokoloba yango na congrès comme toza ko prévoir ya ko convoquer congrès na mikolo ezali koya. Est-ce que toyokani? Oui. Soki tondimi to beta maboko. Avant na banda makambo na bomba ki pona bino lelo pour permettre que na présenter bino bato bazali sima na ngai parce que ba misusu bazana ba programme peut-être le temps que to continuer cérémonie ba kotika biso boyebi que biso ACDP nous faisons partie d'une grande famille na biso comme nango FCC. Est-ce que boyebi yango? Boyebi yango. ACDP ezali lisusu na kati ya FCC wana la lingomba moko munene komo na yango AAB. Boyebi te? Boyebi. Bino nyonso bozali ba membre ya AAB, ba membre ya FCC. Bongo lelo ndenge ACDP azali kosala manifestation na ye na plateforme na biso FCC ezali représenté, regroupement na bino politique AABP ezali représenté. Na sima na ngai awa nazali na ba président ya ba parti politique nyos oyo toza na bango na kati ya AAB. Na kosenga na bango ba telema bobetela bango maboko makasi. Bomoni bango? Est-ce que sepeli boyamba bango? Soki bosepeli bobeta lisusu maboko makasi.
nyonso AB ezaliao. Nasi boyebi bango ba président bolingi na présenter bango na bakombo. Bolingi bakombo? OK. Na bandi na maman tobenga kai la grande dame. Maman Gisèle Ndaya, yeyo premier vice-président. Premier vice-président AB Yeyo. Bongo président Richard Ndambu. Président ATC Boyebi Epete. Docteur Mounene, gouverneur Mounene, deuxième vice-président AB Bobé Terrail ici sur ma Nalekina Omonangai Yepe Komona est bienvenu. Hier, Azali président à Fraco et puis rapporteur adjoint à regroupement à Bisso. Nasimanaye, Tozana Maman Mousseng Rof, Maman Telema, Babetero Maboko. Maman Azali, trésorière adjointe qui a regroupement à Bisso. Na profité mbala moko na telemisi Maman Liska. Maman Liska na simanaye, la maman trésorière ya AAB. Namo moi bampia ke beta biso totungisa kaka ye po ende mutasimba ka kesi. Ye wana. Liboso ya Maman Liska tobengi honorable Pasi Zapamba. Ye azali président ad intérim ya ABG. ABG. Ici, comme on a ministre Jonathan, alingaki azana biso lolemo azana mission à service azana matadi yango a comité mais ABG ezali valablement représenté na benga kai autorité moro ye wana autorité moro. Alors toza pe na représentant un président et même mongo Sénarc parti na biso pe ya regroupement AAB ye yonde ko baye makasi. Alors, toza kaka AABD. Toza pe na ba parti mususu ya biso FCC o toza na bango neti ba mapasa neti bandeko tout le temps. Na sibo sibo moni. Na ndingina présenter bino son excellence. Gimi Kulu, telemana. Hier azali proposer mon l'excellence. Soki na lobby na banda ko présenter ye to kendeti lobby. Ministre du développement rural, président regroupement AAAC, c'est ça? Voilà. Donc camarade Mounene, c'est un frère vraiment tous allés ensemble. Yango pelelo ayeko pesa bino bana ACDP mbote ayeko souhaiter bino pe ba bonne. Bobete la ministre na. La ministre, tout à fait un grand frère Nabiso, Jean-Pierre Bokole, soit Koko Telema. Hier, Zali, secrétaire général, il y a parti Ndeko, parti Abisope, il y a Mouninga Mounene, il y a famille PKK, Congo Espoir. Il y a mon ministre Aïbsinga Kazana Nzela Azakoya, VJP Azali secrétaire à Congo Espoir, et Zali va parti Oyo Tozana Bango Bondeko Makasi. Regroupement na bango pe toza ensemble bo betela ye maboko makasi na lingi pe ba parti mususu ba yaki ba représentation ebele naza na honorable Ushoa naza na sima Osfat yazali vice-président ya ABG honorable yazali mémoire ya regroupement AAB. Tango to bandaki regroupement mutozai kolala 24 heures sur 24 na musala regroupement ezaye. Donc bo betela ye mabo. Kala eloko nini sengeli to sala pona mboka na biso. Na lobaki ke lelo na kotanga discours na komaki te pona to sala économie à temps parce que journée à lelo ezali essentiellement consacrée na échange de vœux. Soki to bandi ba discours wa obabi autorité morale bengaki biso nde ba français ebele boy. Non, les lois de Benga Kibino, pour na to monana,
Topé Sanzambe lokumu ndenga bateli biso 2019 esili tokoti na 2020 tokabola mwa koka ya muke pour na to préparer projet na biso à 2020. Est-ce que toyokani hein? Mais na yango bo permettre nga na loba quand même maloba misato. Ya liboso ezali ya ko rendre hommage. Hommage munene na autorité morale ya biso ya FCC na tangi les camarades Joseph Kabila Kabange na telemi bo telema bo betela toko betela ye maboko makasi lisusu makasi makasi parce que soki lelo Congo ekoti na nzela ya démocratie ezali mpona ye olinga ye te me ye nde moto atie kongo na nzela ya démocratie. Moi lisese muke il y a quelques années ntango tozalaki nao na parlement ya mbulu elekaki batindaka biso tokende kosala mwa mission quelque na mboka moko ya bapaya na kotanga kombo te mpona tosenga na bango baya na Congo. Président moko ya Afrique aleki na RFI alobi bakongolais bazotambola partout bazosenga biso tokende na mboka na bango tokokende na mboka wana te parce qu'il y a un dictateur là-bas aligné à modifier constitution aligné kosala ba élection te tokokende na mboka wana te. Il a mené une campagne contre notre autorité morale. Mais lelo toza koloba na mboka na ye bato baza kokufa mikolo nyonso oyo ya lobaka ke kosalema na Congo yende alingi asala ngo na mboka na ye. Mais Joseph Kabila Kabange azui courage aza pe elenge kaka neti biso. Il pouvait aussi s'accrocher au pouvoir parce qu'il avait tous les moyens lobité tolingi démocratie ekota na Congo tolingi ba génération future ba croire na démocratie ba accéder pe na pouvoir soki ba changement ezosalema te ndenge nini bino pe bokoma bakonzi. Et Sengeli Pebambo Mwana Ekotaka, il a accepté, il a organisé les élections. L'élection est Salemi, président Félix Antoine Chilombo, à l'équipe président de la République, Basali passation à pouvoir Bangomi Balé et les Lomboka et a dirigé le président Félix Tshisekedi. Na Bosenga Pebo Betela et Mabo. Soki Joseph Kabila asala kandenge belé à ba président boyebi na Afrique awa 50 ans 40 ans na pouvoir soki Kabila asala kango mais démocratie eza na mboka na biso te yango na lobby na autorité morale na biso esengeli tozala na respect pona ye esengeli to kumisaka ye tango nyonso parce que oye asali bato belé baza capable te ya kosala yango to beteli ye maboko makasi. Yami Balé esengeli boyeba na makambo ya mboka ndenge za kotambola ministre Azaliawa biso bana ya FCC tozali sima ya coalition na biso Cash FCC ba makambo baza kolobaka butuna moi o FCC balingi coalition te FCC basali boye bino bana ACDP sengeli boye bake ezali lokuta soki tolingaka coalition te mais tolingaka pe tosala ba élection te tosalaki ba élection on tira toutes les conséquences. Lelo président Félix Tshisekedi azali président de la République lokumu nyonso ezali pona ye toza pe na gouvernement na biso eza dirigé par le premier ministre Ilunga Ilukamba. Namoni mama vice premier ministre Élysée Munyembo akoti kobetela ye maboko. Boyebi ete? Boyebi ete? Bobetela ye lisusu maboko makasi. Mama Élysée azali présidente ya AAFC parti munene ya regroupement na bino AAB puis maman Élysée azali vice premier ministre chargé ya plan na gouvernement na biso bobetela lisusu maboko makasi.
Alors, Nazaki Koloba, l'État Maman VP Mazali Kovanda, que FCC ezali ko soutenir coalition na biso na ndenge nyoso. Autorité morale mikolo nyoso tokutanaka na ye, recommandation apesaka biso ezali vous devez soutenir la coalition. Coalition na biso ezali une opportunité pour le développement ya Congo. Le président Kabila a lancé plusieurs chantiers pour la mboka na biso. Et tout ça, que le président Tshisekedi a continué encore. Mais donc, boyeba. Moi, le moment de tension, c'est tout à fait normal. Expérience et la coalition, c'est la toute première fois que la présidence est parti à l'opposition. Et puis le reste de l'institution, gouvernement, parlement, Sénat, et la famille politique moussous. C'est un apprentissage que nous avons fait. Nous avons encourager tout le problème à tout moment, mais nous avons en tant que peuple, des fois, pour comprendre que c'est un exercice où nous avons les autres reçoivent, lobi to bongisa même na kati anda kwa libala ezaka bongo te ba mama na kosi même après 20 ans mariage 30 ans mariage est-ce que le problème ezangaka bongo pour la coalition na biso nous n'avons que une année, même pas une année, quelques mois, voilà, nous n'avons que quelques mois. Il y a coalition qui tient en place, donc vous avez la moi tolérance, vous voyez que bakonzi mboka bazali ko travailler pour que mboka ekende liboso. Donc esengeli bino bana ya ACDP, bino bana ya AAB, pour défendre coalition parce que survie ya mboka, développement ya mboka ekoleka kaka na kati ya mariage entre Joseph Kabila na Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Tobeteli bango. Yami Balé, pour ce qui concerne les partis, nalobaki ke na koloba mingi tango tokosala congrès, mais bosengeli koyeba que tokendaki na ba élection na 2018. Boyebi ba résultat tozwaki, tozwi ba députés nationaux, malheureusement bango nyonso bazate, bayete parce que baboyi koya me bango nyonso bazana ba fief na bango bazana vacances parlementaires. Basengaki na ngai na pe na transmettre bino ba vœux na bango pe na pesa bino mbote na kombo na bango nyonso. Ba député na bino bazali mais bazana ba fief na bango na cadre de vacances parlementaires. Mais tozala député provincial na biso azali awa honorable Richard et lui na biso ya Kutu aye azali na biso awa ayali kotala libota yango asangani na biso bobetela ye lisusu maboko. Maboko makasi pour honorable na biso. Et le presengeli toyeba c'est que 2018 eleki tosali musala oyo tokai kosala bomoni cette grande famille eza na nsima na ngawa ya AAB nzambe asalisi biso lelo tozali la deuxième force politique ya mboka na biso eza musala tosali ensemble nzambe asalisi biso tozwi 30 députés nationaux tozwi 47 députés provinciaux toza na ba ministres provinciaux ba président assemblée provinciale ba gouverneur eza musala tosali ensemble. Ba sénateur pe toza na bango eloko esengeli tosala et que 2023 eza kozela biso libota na bino ya AAB ekopanzana te toza toujours ensemble mais bino pe bana ACDP esengeli pe bomema part na bino lelo ndenge bandeko baye kotala bino pona ko honorer bino eza pona kolakisa ke tokendaki bitumba ensemble toza toujours ensemble. Botia na mutu que 2023 eza koya esengeli to travailler. Ese bokolinga ke regroupement na bino lobi AAB ekweya? Ese bokolinga AAB ekweya? Est-ce que bokolinga ke FCC ekweya? Soki bolinga ekweya te esengeli to sala nini? Esengeli to sala nini? Esengeli to sala nini? Mutu na mutu azala représentant ya lingomba politique na biso na mabota na bino na ba quartier na bino na misala na bino yango nde hotel misa moto oyo totongi ensemble na lingi lelo ko exhorter bino bo continuer musala to bandaki parce que yango nde ko sala ke to sangana ka ndenge toza ko sangana boye
parce que soki totiki musala elingi kolobake tolingi partie sala nini tolingi partie sala nini alors ba mama est-ce que bino bondimi yango bilenge bondimi yango alors esengeli tosala musala na kosukisa pona kotombela na bino nyonso mbula elamu Nzambe asali déjà ya minene tokati ici 2019 biso yo tokomi na 2020 nalingi ke na 2020 Nzambe ayoka mabondeli na biso en tout cas moko te kati na biso akufa na mangolu ya Nzambe tobela pete na ngolu ya Nzambe apambola misala ya moko na biso abatela mabota na biso apambola bakadre nyonso ya parti apambola ba président na ba présidente nyonso bazali awa et puis makambo nyonso ekende liboso tolingi ke lobi tango tokokutana tozala lisusu ebele koleka bobosa na losambo te kati na ACDP toyebi kaka losambo mabolongo na se kosenga ngolu ya Nzambe mpona parti ekende liboso tango bokozonga bobosana kopesa mbote te na mabota na bino bopesa bapapa mbote bopesa bamama mbote bopesa bandeko nyonso bayelelo te mbote toponaki bino un échantillon parce que ça pouvait pas être possible ya kosala na bakad na parti mobimba yango tolobaki na chaque fédération bopona batu ndambu boya ezala titre symbolique to partager un verre ya nouvelle an comme ça bino bokoyebisa na bandeko batikali ke tozalaki na bino nyonso eleki malamu tokaboli mwa quelque chose na kati ya libota pe bomoni bakonzi minene baye kotala biso mpona kosouhaite pe bino meilleur vœu nasukisi awa na kosenga na bino to faciliter protocole tâche soki bofaciliter protocole tâche te na mwa organisation ya moke babongisaki mpona bino nyonso ekokei na mai mutu awelela eloko te toyebi nombre bozali mutu awelela eloko te. C'est quand même inédit d'avoir un président de la République issu de l'opposition et une majorité issue de notre famille politique. Donc il faut comprendre qu'il y ait de temps en temps des tensions, mais je crois que comme d'habitude, les deux autorités vont se rencontrer et nous allons essayer de surpasser nos problèmes pour l'intérêt du peuple congolais. Et par rapport à la CDP, quelles sont les perspectives d'avenir? Ben, j'ai dit tout à l'heure que nous devons encore affûter nos armes parce que 2018 a été ce qu'il a été pour les partis. Nous avons eu quelques députés nationaux et quelques députés provinciaux. L'objectif pour 2023, c'est de faire, si pas les triples de ce que nous avons eu cette année, même les doubles, pour que le parti soit présent au niveau de la politique nationale. Vous pouvez résumer tout ça en lingala? Ben na lingala na lobby boye na lobeli likambo liboso na ba militant ezali que biso bana FCC chef c'est ma classe qu'on a taou parce que le président biso alobelaka biso mikolo nyonso esengeli kotravaye na baninga na biso ya kashi mikolo ezali koleka mwa mikakatano ezali mais nalobi ezali normal ezali expérience ya liboso po tokonaître na mboka naliki ete na mikolo ekoya ça va évoluer et totia intérêt ya peuple au centre ya bapréoccupation na biso FCC na bandeko ya kashi nakanisi ete population ya kosala. Ma Mission TV, le miroir du monde.